La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Soya Xile Botelwa TV, en tout cas mbote na bino sesika bozali car ande tolobaka na système a bien bonjour bonsoir yango et dépendaka mingi na air oyo okolanda biso bandeko ya kokamwa ezali bakati ndeko na biso liboko ndeko mobali obozo mona ye wana na video o na tieli bino en tout cas na kozwa temps ya kotikela bino tolanda procès wana ndenge nini elekaki tolanda explication wana penza ndeko mobali ako expliquer ndenge nini bakataki ye loboko ekomaki na niveau nini bakataki ye loboko et puis muto akataki liboko nini oyo ba zui décision pour de décision nini oyo gouvernement ezui pona ye alors na otikela bino tolanda yango na bokebi nyonso wana pesi bonjour bonsoir na balandi tout ya Xile Botelwa TV bino moko boyebi tolobaka bonjour, bonsoir et dépendara na ero kolanda biso. Bandeko na nga nzamba lola pambola bino, nzamba pambola mutu nyonso o ataka liboko na ye pona ko s'abonner na chaîne na biso en tout cas nzamba lola pambola bino toko kisi 50 000 abonnés eza pona makasi na biso te kasi eza pona bino bozo s'abonner na chaîne na biso alors nzamba lola pambola bino na pesi bino merci mingi na bato nyonso o bo s'abonner na Xile Botelwa TV merci na bino esika bozali nzamba lola pambola bino nzamba sunga musala na bino ekende liboso ba o bo s'abonner ba o bo emaka ba o bo partage en tout cas nzamba lola o to sambelaka akanisa bino merci beaucoup na bolingo na bino na chaîne na biso ndeko nanga partagez s'il vous plaît partagez biso na messenger partagez na WhatsApp partagez na Facebook zwata ya kutindela bandeko lien bakota bayoka likambo oyo procès kuluna oyo likamba kuluna oyo tozo kende nango ti wapi tozo koma nango ti wapi alors mobali obomoni na pesa bino mo explication mukie avant to kota tolanda video na ye bakataki ye loboko na ngaba bozo mona loboko ne nyonso o nyonso edo o nyonso ezate bauti kokata ye loboko na ngaba epa ya bakuluna histoire wana eleki lokola film bandeko nanga donc ezalaki c'était prévu bomayende bakateka loboko te mais ba bomaye pena ya koboma bolanda video so bomoni explication na bomona ndenga zo lakisa ba place nyonso o bakati ye aolakisa bino na mutu aolakisa na mukongo do bakataki ye pena ya kopalole pena ba jibaba ba machete pena ya bapota après bakati ye loboko balongoli yango bakebwaka liboko na avenue mususu oyo elandi siko bato aboye bandeko nanga bozana posa to bikisa bango bato aboye bozana posa to bomba bango kaka bakuluna lokwa bakuluna boye bozana posa to betelaka bango maboko to sepela na biloma kambo ba osala na mboka na biso bata boye ale boko ya kotonda pe na ba live na TikTok bozo kotela pe batu lokola batu ya boye eza pasi pe matomoni ndeko moko na ba live a TikTok azo finga voir même ba ndeko na ye o basali live pona koluka kolobela likaba bakuluna mais ndeko wana azo finga ba ndeko na ye batu ya boye baza na motema lokwa banyama bana motema batu te
eza pasi pe ma alors bandeko to s'abonner na Irsil Botelo TV na zoti que la bino to landa vraiment un procès oyo na bokebi nyonso. Alors merci na bino nyonso bo partager s'il vous plaît. Tango s'abonner ko bo sanate cliquer les biso ka cloche à notification. Ming to linga bo cliquer les biso cloche à notification. Tango cliquer cloche à notification et permettre yo prochainement tant toko ya na ba analyse na biso o mo na biso directement esika nyonso oyo okozala bo yango bo monto lo ba na bino nyonso tango koti niatela biso kaka na cloche ya notification tango ozo s'abonner. Alors partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger tolanda procès au ensemble na bino. S'il vous plaît bandeko to sunga Constant Mutamba asala musala na ye malamu koleka. Po soki tolobi to tika ka kuluna o modèle les okende na Congo batu musu babando bima même pas libanda ba porte na bango. Po ekomika soko bimaki na saki babotolio obimaki boye bakado bango bakomi ko botola ba bien ya batu bakomi ko botola pena bazokanga ngo lokola ya bango. Alors eza kitoko te tolanda procès tokuta na bino après procès onde tokuta na bino video eza mulai tango koti landa yango kino suka na otela bino jeune o ako expliquer ndenge likambo ngezalaki après na kolakisa bino muto akata ki loboko ako expliquer e bandaki ndenge nini po akata loboko e bandaki ndenge nini akata jeune wana loboko balongola epena loboko mobimba bakuluna ebele batiki batu na ba défaut batu muso abotama na ebongo te me kuluna ka akata ki lokolo kuluna ka akata ki eboye eza vraiment kitoko te eza kitoko te. Alors tolanda na kimia tolanda na bokebi nyonso tolanda katai nde akati loboko Aimez vidéo s'il vous plaît la famille. Il y a des plaies même derrière. Nde bakati singaba bakimi bazaki plus de mona ki penza boye bazaki 6 ne bantura ki ngai apa l'état azwa kaka asala oyo ya kokosala pona bango po tozoki bana mute L'État est mort à ça là, la pona bango po ngana zaki daya mutako kufa. Oui likambote. Tozano na posa to eba makamdenge leki na muzindo na yango. Alors, olobi ba mema ki nga ende. Un instant. Yo ozaki na ba vie na bozo beta masolo pona lolenge ni bosengi boso ma monter ya mutu kweza na kati na lopango. Oui. Alors, masolo nezo beta ma oki posa ya petit besoin. Ya petit besoin. Obimi ndo kutani na mwana mwasi oyo bazo sala nini na sisi kosuba kobimane nazo bima na couloir wana na kuti mwana mwasi abana auta kinga bazo mata azo bima avec ponko jekoko ye aya botolier saki ngala ka saka za lokande si ye moko loka ba jeno bazala ka ba mesala ko yala ba butu ko botola ba saki wana. Est-ce qu'on peut arranger ces micros là parce que on a du mal à entendre les déclarations de la victime. Arranger les micros. Il est aussi malade. Il est malade, il a trop mal, il ne faut pas trop. C'est sa façon de parler. Il est aussi souffrant, il faut le comprendre. Est-ce que moi, moi, si on a Babotola qui est sac déjà? Abotola qui est déjà sac, ya banede rokima. Nani abotolier? Ye, oya teleno. Donc prévenu yo moto abotoli sakwana. Tanga botoli sakinga la landiye nzoka ne bazaki. Yo landiye. La landiye. La kaisaka za ye moko nzoka baze bele. Ba bimi na mipanza mir. Aliya bandi koloba katai nda beti lichet. Ya liboso na bare. Nde ba betinga awa ndenge mususu yoko beta na mutu. Na Mukongo nazaki vraiment isusu ngai te. Ne na retour nde batu bamona ki ye azonga ki loboko akati na ngaba. Azu loboko ekweyi. Loboko o akati. Akena ngo wapi? Ngaba. Akena ngo na ngaba. Na ngaba. Wakati siko machete wana nani?
Mutakata kinga machette yeyo. Ye. Ale baninga na yeta ngbalie, ale bandu ko lobala bango ke no ke katai. Wada na zalaki dia loboko de za de ko katana. Na ki so vraiment ngaita. Oyeba ki ndenge nini tango wakati yo machette loboko ekwei alokoti yango oyeba ki ndenge nini kiake nango na ngaba. La zalaki da mentionné. L'on mis tout na zo fongola pona ye bande nini ya kokima bango na bande ko benda na nde ya ko benda na ti ba tu pe ya venir ba bimiana kati loboko na zo lokomi ko yoka kaka voix ya batu na se donc nazala ki songa ite ti bakanginga elamba na loboko pona makila e banda ko bima ebele ne ba memenga na hôpital rapide. OK, tribunal elandi yo siko tribunal linge ba lisusu nangonga nini bato oyo babimeli yo ye Issa Asui machette à Katio. C'était aux environs de quelle heure? 19h. Vers 19h. Vers 19h. Fia kindenge nini ke ye oyo prévenir nde mutu akatio. Elongine ye mutu abima liboso. Olobi? Ye nde mutu liboso abimaki. Ye mutu liboso abimelaki yo. Baninga nde mutu bayo kangama na bamir. Et c'est nangonga ba 19h. Butu ese koti. Okoko koyeba ndenge nini? Moi molile ezalaki mais éclairage ezalaki na avene. Nini ezalaki? Éclairage ezalaki na avene. Éclairage ezalaki? Oui. Lumière ezalaki. Et ye azokima. Po etaboto lisak. Donc akimaki azongelinga. OK. Akimaki azongelinga. Akimaki azongelinga. Ko sieta pe na setaki yemba mo abima beta enshenenga. Abetinga lichette. La bengi siko baninga na misu babimi na mona ka batu ba entouré nga katai yemta zolo ba katai. Merci. Ndeta ba kati loboko ye mutu pa zongi azu loboko wana kina. Loboko wana tiaka ngo na sachet to na kati ya bilamba to asimbia ngaka boy. Na miita na oyeba lisute. Okoyeba lisute, vous avez traumatisé déjà. Babima ke belé ba telema ki na balabala ba mona ki tipa azu loboko wana zo kati na ngonga ba. Merci. Maître, vous avez suivi? Une autre question. Telle qu'elle est là, elle commence à se sentir mal à l'aise. Si le tribunal peut ordonner à ce qu'il puisse rentrer pour des soins appropriés. Merci de la préoccupation. Poursuivez. Une question, on libère la victime. Oui, Monsieur le Président, notre question est celle de savoir si la partie victime paie, confirmée par le juge tribunal, par oui ou non, hormis les sacs extorqué par le prévenu, selon ce dire. Quel autre objet le prévenu détenait à main lors de la commission d'extorsion du sac de la jeune dame? Merci. Est-ce que bon, à part que ça qui wala nenga benda qui est sac, na machette kaka obazaki na wala mabuko bango. Donc biloko mi balendo monaki. Bango surtout bazaki. Machette na sac. Na sac. Merci. Une autre question. Le suivant. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, c'est juste une question de précision. Puisque nous sommes déjà face à deux versions. La première, c'est que lorsque le prévenu a arraché le sac et qu'il fouillait, les amis sont sortis. Non, j'en viens. Oui, lorsque les amis sont sortis, c'est lui qui donna l'ordre à ses amis, Bokatae. C'est la première version qui a été dite ici. Qui se tranquillise, on est là. La seconde version, c'est lui-même qui, après avoir arraché le sac, se retourna pour venir le cisailler. Le tribunal apporte la précision des détails. Suivez, on ne discute pas avec le tribunal, maître. Oui, okay. Parce que votre réaction, c'est comme si vous boudez la réaction du tribunal. Non. Il a dit ceci. Le prévenu arrache les sacs, extorque. Il a reculé. Il n'a pas fui. Et pendant qu'il le voyait, la victime en train d'avancer, lui s'est approché contre la victime. Voilà. Merci votre honneur. Je ne peux pas discuter avec le tribunal, mais ce n'est pas la version qui a été donnée. Puisqu'on dit que ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Le tribunal est la seule institution qui puisse avoir des oreilles attentives. Ça, on ne discute pas, votre honneur. Voilà. Mais au moins, nous, de force, avons écouté. Je le pourchasse. On ne peut pas pourchasser quelqu'un qui marche. On pourchasse quelqu'un qui... Mais il a rectifié, maître. D'accord. Il a rectifié. Ma question, elle est la suivante. C'est juste une petite question. Quand il s'est mis à pourchasser le prévenu, était-il conscient, parce qu'il a dit qu'il avait et le sac et la machette, l'avait-il vu avec la machette et qu'il s'est quand même donné
la permission de le pourchasser ayant le sac et la machette, ou il n'avait vu que les sacs? Apparemment, vous avez compris sa narration de faits différemment. S'il peut y répondre à votre honneur. Bon, nous posons quand même la question. Matali, tribunal Ingeyeba. Tango, il y a botoli sac à mon amasi. Tango azui sac. Oui. Abandi kokima. Suko tango ngala landiye. La moni abimisi machette akomi suko zonga suko ver ngai. Azo zonga suko ver yo. Tango moni ozolanda ye. Ngasuko na seti, na ndenge na bando zonga arrière, na seti ale aye momoko enchaîner nga, baninga na ba bimi ale katai. Ndiko bandi kokata. OK. Est-ce que yeba ki kombo na ye? Na yebi etebe na mona ye. Otikala pe kombo na ye. Mbala liboso. Est-ce que tango ozolanda ye? Ozaki na makanisi ya kolobake bakoki kozala pe bakuluna? Parce que déjà, mode opérateur na bango, bazoboto la biloko, ozwaki ba réserve te pona kolanda ete. Okanisa ki? Azaye mokoye mutabimaki mutaliboso azaka ye motona bimana. OK. Abendi mwana mwasa na saki. Batu na simana ye bazalaki te. Tonga na landi ye nde na moni sikoyo yakomi kozonga isusu ver ngai na batu misusu na mpanzi. Tongo ya shenenga ta na kwei nda bandi koloba kate nda bandi kata loboko. Maître, vous avez suivi les explications? Maître Cézonon, vous avez déjà posé des questions. Maître Jean-Paul, c'est votre tour. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole que vous accordez. Dans l'entretien, commandant police d'audience, mettez déjà au parfum les deux témoins qui doivent répondre maintenant devant le juge. Qu'ils soient prêts. Nous voulons juste faire poser une petite question à la partie victime. Et laquelle question sera abordée sous deux volets. Donc une question et une sous-question. Allez-y, maître. Allez-y. Si la victime peut dire à votre tribunal comment a été habillé le prévenu ce jour-là. Matali, est-ce que vous avez balata qui n'est pas na koyeba habillement na attaquer société. Okoyeba soit bien maté. Oui, baté. Merci. Pour ça que loko na bimaki kaka brisque na kutani na ngope. Ndeye pazozonga pour na kotakenga. Merci. La dernière question à poser à la victime parce que nous devons la libérer. Elle est sous le choc, sous le traumatisme. Il faut qu'on épargne sa santé physique, mentale et psychologique. Bon, s'il n'y a plus de questions, on libère la victime. Madame, vous êtes médecin? Ma soeur. Je suis chef de nursing à Saint-Gabriel. Le tribunal vous remercie pour votre présence et l'accompagnement que vous avez assuré à la victime. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez regagner avec elle. Merci beaucoup. Merci. Commandant police d'audience, faites comparer. Boye, Zonga Boye, qu'est-ce qu'il y a? Bazo Tungisayo? Monsieur héritier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Bon, ça va à moi régler parce que Marambo tout le monde pour filmer Boye. Donc, il monde a tiré ce monde à yo, Nicolas Bano yo. Les OP ça passe, tout le monde a un avocat, bazo bima, bazo témoigner pour na bango. Et ça passe mingi. Ça passe. La bâtisse ça va nous réverser biso, ça bien té. Ça bien té. Merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Makelele, Makelele, Makelele. Maître, vous avez la question, allez-y. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y tout droit la question, maître. Votre honneur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'audience est publique. L'audience est publique lorsqu'on entend proférer publiquement aux attaques contre les avocats, Monsieur le Président, qui sont régis par... Votre honneur, Monsieur le Président. Maître, le tribunal vous retire la parole. Le tribunal vous retire la parole. S'il vous plaît, le public. Le tribunal vous a retiré la parole, maître. Monsieur le Président, on a une question. Le tribunal vous a retiré la parole. Vous parlez encore quoi? S'il vous plaît, le public. Les témoins héritiers
ne s'était pas attaqué aux avocats, non. Aucune attaque n'a été dirigée contre les avocats. Mais c'est son amertume. Son amertume qu'il a exprimé. Il dit Eza Passi, Eza Mawa. Il a sa compréhension des choses. Il a sa lecture des choses. Allez-y à la question. Monsieur le Président, Hélas, ni nos salas. Hélas, ni nos salas. 5e secondaire de Salakate. 5e Nini. Humanité Nini. Humanité Nini Sali. 5e secondaire de Salakate. 5e des humanités. Mais quelles humanités? Donc on sortit dans 5e primaire alors. Non, c'est bon. La 5e secondaire. Donc section innocente. Bon, le commissaire A. Ah, tout ça. Section innocente. On a évité. Est-ce que J'espère que bandeko nanga j'espère que biso so touti kolanda likambo o biso so to landi yango penza na bokebi nyonso siko boye bisanga bandeko bozo ya koloba loba bandeko bozo ya kofinga batu bandeko bozo ya kolanda batu tina ba commentaire bo commentaire ke tika koloba pona bakulu na babo mabango te ata bino moko na acte o esalemi bwana posa balimbisa garçon o to basala na ye nini balimbisa garçon oyo toba sala na ye nini ko boma oyo eza ko boma vie ya mutu ozwi mutu okati mutu liboko pokaka mutu aye ko sala au secours ya koluka ko botola saki o bino bokangaki saki oyo oyibi et puis garçon na lobi bien que ayeba kite ke bazaki ebele amona kaka ye moko do amona kaka garçon wana ye moko nde yango alukaki akende asala au secours asunga mama wana abotola saki na ye obakangaki alors kulu nazo bebisa mboka kulu nazo sa makamba malamu te na Congo RDC botika kokotela bango bato bokotela bakulu na eza na para basoda po basoda ebele na minute na procès baosala rassembla mais basoda ebele basoda ebele ti baosala sambla wana bayebi parmi basoda wana era basoda musu baokimisa bakulu na bayebi bakulu na baoboma bavia batu na mboka tala papa oyo ayokeli mama na mukolo mawa papa oyo ayokeli mama na mukolo mawa lobi te akende asunga kame mama wana metala kosunga na ye lelo atikali na liboko moko bazana bana baona mwi kuluna za motema te ti basala ba biloko bala na motema te po mutu azwa pena likanisi okende ko longola mutu liboko pena longoli liboko et puis alo ba pena muninga kata ye kata do atindi pena kata ye ti ba otinda bongo batambo na ba machete na bango koke ko longola ka batu maboko ko kata mutu tina modelo yo eza kitoko te eza kitoko te koke kokata muninga tina modelo yo me bolingi te toloba soto ye koloba pona bakulu na bokomi kofinga kabiso na ba commentaire bokomi kobenga kabiso bofinga kabiso. Félicitations na Constant Mutamba bosunga ye asala musana ye tina suka bosunga ye asala musana ye tina suka fallait kuba bomaka bango ata en plein air babomaka bango ata en plein air boye bakepe na terrain moko boye pou bobomi bango na place botindaka bango na baavion bokenda kotinda bokenda koboma bango esika tomonaka te non toza na Congo wana boboma bango kaka na Congo wana baomérite kokufa en plein air baomérite kokufa pena boye batu bamona bosalika na terrain moko boye boisole bokangi bango bobaki bango pena na ekulusu le bobandi pa ekozala bien ekosunga population ekosunga peuple congolais bandeko nanga eza pasi komona boye papa o muto bakati wana ana libota na ye
ana libota na ye tala nde bosukisi vi na ye tala ndenge bobebisi bokati ye bobebisi soka bandaki kosala aokende musala ndenge nini soka zaki mutu moko akendaka musala bino boye bokati ye mutu asalaka bino boye bokati ye ndaku na ye kovivre ndenge nini kompani nini oyo baozoyaki esa na liboko moko kompani nini et surtout na Congo lisusu kompani nini pourquoi parce que ayaki po asunga mama moko boye ayaki po asunga mama moko bino bobotolaki saki musu mama wana saki wana msazaki na moyo loka malonga oyo linga ko lesa famille na ye msazaki na moyo loko elingaki ko nourrir famille na ye elingaki ko nourrir libota na ye mobimba metala obino bosali eza kitoko te. En tout cas, décision obozui constant mutamba tope gouvernement nyonso. Décision obozui. Et ça la décision o teke lobby boti kango. Pour décision o so bobika boti kango bola lisalisusu misu e kulu ne koko masusu na ndenge mo torobando bata malokwa na guerre. To vivre na Congo, to vivre na mboka na biso meme to vivre lokwa na guerre. Batu bakoma ko bata marabata ma soki opération on est bandi batu bakomi ko kima lokola na guerre. Kitoko te. Alors décision oyo eza la décision moko bo mema yango kino suka. Eza la vraiment décision moko obo mema yango kino suka. To ana posa changement. To ana posa teke bobandi ko boma boye. Après quelque temps ezongi nango lusu makasi po mboka na biso ezala aka bongo. To ana posa changement. To ana posa pena to mona bobomi boye. Suka nango pe kuluna esili. To lingi changement. Tolingi changement kulune sila na mboka na biso batu bazongela kotambola normal batu batika kotambola ya kobanga banga batu batika kotambola abibaki mbongo na nzoto lokwa problème batu bakoma kotambola normal et oza malamu mingi. En tout cas merci beaucoup na batu nyonso obolandaka Ursil Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino. Nzamba lola pambola bino ndeko maman ndeko papa ici kozali nzambe a pambola. S'il vous plaît partagez émission oyo na bandeko nyonso, partagez s'il vous plaît kota na Facebook, partagez na Facebook, partagez na Messenger, meka ko partager vraiment partout bandeko tozo beta sete mingi na likambo partagez partout likambo oyo ekomela bandeko nyonso e ozala malamu mingi. En tout cas ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe azongite tozo continuer koloba kaka na gouvernement na biso bosunga constant mutamba basoda o bosala na gouvernement bosunga constant mutamba ana besoin ya lisungi tata wana azana besoin na bino bozala pene na ye bo soutenir ye. Papa wana zana besoin na bino bo soutenir ye na likamboyo. Papa wana zana besoin ya lisungi na bino. Ana besoin batu ba appuyer ye ne loko azo sala. Ana besoin te bo abandonner ye. Ana besoin te bo koma boko mele boko tele lokwa ki mutema mabe. Ana besoin wana te to biso nyo soto wana posa mboka ebonga. Alors ceux qui bo la 4 5 6 gouvernement ceux qui bo tchama boko pona ko soutenir ye nzamba lola akopambola bino. Alors tokutani à la prochaine occasion. Ndeko ezambala liboso tango zo s'abonner ko bosa na te niatela biso cloche à notification. Donc activez cloche à notification pour que prochainement soto ye na ba analyse au mona yango esika nyonso o kozala. Alors tokutani na bino mbala ya sima. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Tokutani à la prochaine. Bisous. Bye. Te aimez vidéo s'il vous plaît. Fini la nga place ko aimer wana eko zwanango yelo kote ndeko nanga. Soko aimele biso vidéo nzamba opambola yo donc ko boya ko aimer e ozwanango yo eko futa nango yo eloko ma tokutani. Merci.